Bon monde ezali fixé na mutu nyonso a respecter te ba mesure ya lutte contre propagation ya troisième vague ya COVID-19 et lobaki gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila-Mbaka na arrêté signé oyo arrondaki public lundi 21 juin 2021 à Pokwa. État de siège en marche, armée congolaise a neutralisé 10 groupes armés na Masisi na Nord Kivu. Retombé à RAM et commis palpable service ya wifi gratuit et komaki opérationnel Luta Lobby na UNBTP. Ba détail ya ba élément oignon so bokozo yango lelo na cadre ya édition na biso KNB News magazine o mesana ko informer bino toujours d'une manière très professionnelle pe nazali na esengo ya ko présenter les bino. Mbote ko informer bino eza devant na biso, merci na fidélité pe confiance bozo continuer ko pesa biso ko yeba ke bozali belé bozo poste télévision na bino esala ka biso esengo tikato fongola édition lelo elongo na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila-Mbaka oyo asignaki arrêté wapi a renforcer ba mesure pour na ko lutter contre COVID-19 troisième vague ezali déjà ko lia en ville province ya Kinshasa pe atie ba monde na ba récalcitrant nyonso yo oyo kakate landa image pe commentaire oyo. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila-Mbaka a renforcé ba mesure ya lutte contre propagation ya troisième vague ya COVID-19 oyo ezobikama déjà en ville province ya Kinshasa na variant na yango indien pe sud-africain oyo eza selon ba été très dangereux. Na arrêté oyo asignaki lundi 21 juin na Pokwa, autorité urbaine a pekisi vente na voie publique, rassemblement ou manifestation il y a plus de 20 personnes na lieu public to na privé, organisation badai PV mortuel na ba salle ou même en famille pe epekisami strictement. Nombre ya accompagnateurs ya depuis mortel vers cimetière il y a plus de 50 personnes epekisami. Pour le transport public, gouverneur a dit que seuls 50% y a capacité d'accueil et cause à la tolérer. Pour la moto et sengeli ba mema mutuka kamoko. Chef exécutif provincial ya Kinshasa a sengi la entreprise publique et privée. Administration publique va fonctionner kaka na 50% y a capacité d'accueil na bango. Bar restaurant est fonctionné kakati 21h, la capacité d'accueil à 50%. Même restriction pour na ba église ou esengeli ba réduire nombre de participants na ba culte pe ba messe à 50%. Kasi esengeli ba respecter ba geste barrière pe ba mesure ya distanciation physique. On a accès na ville province ya Kinshasa to peut sortir. Gouverneur Jean-Tini Ngobila-Mbaka a obligé na ba voyageurs nyonso ba détenir attestation médicale confirmant résultat COVID-19 négatif établi na INRB pe na ba formation médicale agréée. Kasi na moto nyonso oyo akoboya délibérément ko to sanibé ko ya l'état a kozwama la police pe akofuta ba amende pour na défaut ya port de masque 10 000 francs. Pour la violation à couvre-feu, 50 000 francs. Taxi moto, même 2 personnes, yeba ke okofuta 20 000 francs na yo. Transport public, au dépassé 50% de capacité d'accueil à voiture na yo. Okofuta 100 000 francs. Restaurant, au dépassé 50% d'accueil nango, okofuta 100 000 francs. Ouverture la terrasse, bar, lounge, bar. Client, oyo kota ki na kati ya bar wana, okofuta 10 000 francs. Propriétaire ya bar à kofuta 100 000 francs. Ouverture ya boîte de nuit, client oyo kota ki kuno kofuta 10 000 francs. Propriétaire ce qui la police a joué ba kofuta 200 000 francs. Organisation ya veille mortuaire yeba kofuta 500 000 francs congolais. Ce qui yango esalami na kati ya salle. Organisation ya badai tope veille mortuaire na kati ya ba salle de fête yeba ke mokolo matanga kofuta 500 000 francs congolais, pe bakokanga salle wana pendant 15 jours, pe propriétaire ya salle à kofuta 1 million de francs congolais.
Pour la manifestation, il y a plus de 20 personnes. Organisateur de la manifestation a confronté à 200 000 francs. Bisika manifestation et salamaki salle topé espace moko obalwa ki bango bakofuta 1 million de francs congolais ba o etali ba église oyo bakokuta ya tondisi bandimi na kati église na ye église wane kokangama pendant 15 jours et lobaki autorité urbaine ya ville province ya Kinshasa a bon entendeur sali soki oboyi kotosa mibeko yebaki la police eza na sima na yo Kinshasa et l'équipe partout. Tout na même dossier caméra ya KNB News ekitaki na terrain mokolalelo pour na ko vérifier pe ko yeba soki population kinoise ezo respecter strictement ba mesures barrières ndenge gouverneur a editaki ngolobi na arrêté na ye bolanda ndenge ba réagir na micro ya Peggy Ilunga pe merveille Mombede neti bato biso bata ba restaurant na terrasse confusion eza wana makasi po mkozamboka alobi ke boîte de nuit et discothèque que biso bata terrasse to tcha musique té mais gouverneur amboka alobi ke te na bar na terrasse donc confusion eza place wana na ndenga ko sakana te neti ba biso ye tozana ba terrasse bana ba osala examen d'état bana ba na 6e photo contribuer to futa to sala bodo to za bloqué côté wana ba meka ko revoir muke na likambo wana po tozo respecter makambo nyonso côté wana penza ba me ko respecter to yebite to landa mukonza mboka to landa gouverneur to yebite to zana équation na place wana 10 000 eza ba cash ne belé yango na peuple congolais il faut yomo pe congolais yeba cash ne ça 200 francs 300 francs somba yango zala nango gouvernement la biso bo salelo mo elarsaki bolingi biso bosimo ba cash ne belé bomeka ko kabola on a peuple congolais nyonso akoza na capable ya somba te azui peuple congolais so nyo kwama so bi cash ne te boite te olata mais amsusu bala mbongo somba te to kanga ye boye mo na pe apene lo te bana pe wose na ndaku aya ko ya na ye bana balia mais bo kanga na nzela bo ala 10 000 te ana cash ne te et ça m'a bien vraiment mais on réduit pour le peuple congolais et ça la bien makasi tout ça va délaisser de na gouvernement na biso gouvernement bazo ba pays musu bazo pesa ba cash ofele mais oya biso ba pesa donc tout libanda ba pesi na ministre de santé ba lié Félix asali ne lo côté a sanctionner massa na été asali lo moko te na ba muyembe ba lié mbongo mais si bino bozo pesa ordre na la police moto soki apporter casquette bakangaye mais doni ni eloko ni bango bazo protéger biso parce que la pandémie hein tout le monde a ba lino ba pesa ba vaccin ofele mais oya biso yo ba pesa ba casque ezate balingi ka kolia balingi ka koyiba ya lo ba jazo combattre impunité mais eloko ni nazo sala na linga ku mama ba ko viana te ngana tikala ko vivre ngote pe na mona ngote nazala ku na tina maladie ana te na yebi ngo pete pe na RDC résistera te bakonza mboka balukila biso solution batika kambika batina bakashi ne basala ne makama malamu ko makama malamu ezala ngote na mboka ba osufri ale boyela batu bakashi ne so bakangi batu bafuta ba dimi na ngweza bon eza loi espesami po parce que ba konza mboka mais faut ba ebaka 2000 na 1000 francs na kosomba cash ni na eza na passe siko 10 000 francs oyo kofuta amande wana to zwango wapi wana eza ko tsaka conflit entre civil na ba militaire po ba soldat na biso mboka oyo na bazana ba miyibi na dede bango na balinga ba kopa bongo po maltraiter biso na batu ba ebida ke malade ezali il faut kolata cash ni mais le to boya nde amande wana na niveau ke mbongo ezate ya kobamba biso ba 10 000 ba nini cash ni ya 200 ba okangela ngo mutu po azo ko konsoma cash ni ya 200 te so ba kangie amande susu ya 10 000 ye mutu ya 200 no akoki somba ngote batika ka nezaki na 5 000 ngo po batuku ya kosomba ba ko kosomba te so ba kangie mutu po afuta 10 000 azola ngo wapi et puis tozo senga ke amande pe ya 10 000 ba pesa pe quittance ne balobaki tout le monde a payé mbongo ezokota na bureau ya l'état mais 10 000 wana ezosuka peka na balabala donc comme akuti na bureau te et comme tina téléphone ke ne peut la manda 10 000 mais eza manda ya mbongo ezoketa na téléphone à mutu et ki pour la manda. Oui maman soki omoni congolais peuple congolais andimaka lisusu message ya mokonzi te ya gouverneur te parce que ba moni ba aventure eleki mingi
hein? Problème eza ba remarque peuple atosaka koto amoni balobi A amoni ke A esalami balobi B bamoni ke B esalami bino bolobi A awana kutuna ne silite mbamo bobimisi B bobimisi C zandu yango wana bakanga babuka esi batongi ata toilette ya pamba. Maman, savez-vous comment et combien la population quinoise souffre pardon, hein? Na kosenga na bakonzi ya mboka bayeba na basala étude ya manière nini bakoki ko se communiquer na peuple, hein? Peuple ba imposa kaete oyo bango bazo sala biso eza koluka ko baoluka peuple a se révolutionner. Or ce qui peuple a se révolutionner même yé gouverneur encore maîtriser peuple était. Quelqu'un qui vient bandeli, état de siège, ils allaient vraiment en marche. Armée congolaise a neutralisé 10 groupes armés rebelles na Masisi, na Nord Kivu. Bon, on a badita et pesami awa na Nantasiata. Ba forces armées la République démocratique du Congo FRDC bazali ko poursuivre ba offensif na bango contre ba groupe armé na plusieurs territoires ya province ya Nord Kivu depuis mise en place ya état de siège na président de la République na objectif ya ko silisa insécurité na partie est ou ya République démocratique du Congo. Na adresse na na presse mokolo ya mardi 22 juin 2021 na cité ya Kinshanga na territoire ya Masisi, gouverneur militaire ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Koba Constant, a annoncé que au total 134 miliciens ya différents groupes armés bazala qui contraire ya ko tika ba bêtise pe atrocité nyonso oyo basalaka depuis mokolo ya lundi 21 juin eleki. Ils allaient désormais ba ex-rebelles oyo ba se rendre avec 73 armes na kati na yango 70 ya ba marque AK-47 lisusu na 2 armes lourdes ya ba marque PKM. Comme na entité oyo le même jour wana ya lundi, gouverneur militaire a lancé message moko clair na ba groupe armé oyo bazali kolelisa population ko affirmer que tant ya ko négocier ezali désormais révolu, c'est-à-dire négociation ata moko ekoleka lisusu te na ba compatriotes oyo bazali ko continuer ko détenir illégalement mandoki na yebisi bino que peuple azali fatigué na kubomaka bato nyonso ba kidnapping ba viol ba rebelle nyonso bazali lisusu na raison te ya ko continuer ko garder minduki na maboko na bango toye pona ko négocier te na bango. Tawana ezali déjà révolu ndenge a déclaré ki gouverneur militaire ya Nord Kivu na kokoma na ye na Kinshanga. Pour un rappel, le 5 juin eleki, armée a annoncé qu'il a récupéré 12 villages où ils ont contrôlé na ba rebelle na ba territoire ya Rutshuru, Masisi pe Walikale. Pe yango ezali na kati ya bila ya état de siège où yekotaki en vigueur depuis le 6 mai eleki. Côté Mususu 134 rebelles oyo bauti na ba groupe armé et belé ba coopérer na Nord Kivu bazala ki évacué vers ville ya Goma après visite ya gouverneur Constant Ndima na Kishanga na territoire ya Masisi kaka mokolo ya lobi lundi 21 juin 2021. D'après compte rendu oyo etalisaki descente ya nouveau gouverneur na zone oyo ya Masisi. Parmi les anciens miliciens oyo baserandaki déjà na armée pe batiki kosalaka ba atrocité oyo bazali ko commettre na partie SRPD Démocratique du Congo tozali ko compter bongo 50 oyo bauti na milice Nyatura CMC ya Domi 47 mususu bazalaki ba fidèle na seigneur de guerre Janvier Karairi 32 mususu nde bauti na Nyatura Bazungu na bongo tozali ko compter 5 rebelles FDLR Bar Foka na kati na bango 3 Congolais et 2 Rwandais. Par ailleurs, 73 armes nde ezalaki récupérées na kati na 73 yango mibale ya marque RPG7 moko ezali mitraillette PKM moko mususu ezali mi de section P67 armes ezali ba armes individuelles ya ba marque AK-47 yango pe ezalaki récupéré ezali ramené la base logistique régionale. Sur place na Kichanga, lieutenant général Constant Ndima a sensibilisé ba animateur ya ba groupe armé na ko s'engager na processus ya pacification soki balingi ko kutana na mapinga ya mboka na nzela na bango te. Lisusu a promettre retour kala mingi te ya kimia na population nyonso civile o bazala ki wana présente. Territoire ya Masisi ezali moko ya ba territoire oyo ezalaki na insécurité ya makasi na Nord Kivu. Ba rebelle rwandais ya FDLR bazalaki actif pembeni ya ba groupe armé mosusu
oyo babandaki kosala désordre kasi sikoyo kimia ebandi kokota pe bakonzi armé basengi collaboration ezala makasi na population po oyo bango nyonso bazali kozela pe koluka ezali kimia ya solo pe ya libela na partie est ya République démocratique du Congo ndeti ezali souhait ya bakongolais nyonso pe ya premier citoyen ya République démocratique du Congo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinshasa, il équipe partout. Après Inikin, Kitambo Magasin PIPN, désormais Wi-Fi gratuit et opérationnel na UNBTP. Bon, ça va détail, na image et commentaire. Chose promise, chose due. Après Inikin, Kitambo Magasin UPN, désormais Wi-Fi gratuit et comme opérationnel na UNBTP. Yango ezali ba retomber ya registre des appareils mobiles service ya RAM. Lancement ya connexion Wi-Fi gratuit et salemaki lundi 21 juin 2021 na ba technicien et autorité ya régulation ya poste et télécommunication du Congo RTPC na Mukuse. Cérémonie yango et salemaki na présence ya ba étudiants et belé obayaki pour na ko expérimenter connexion ya Wi-Fi gratuit ya RAM. On les comme de plus en plus palpable à travers ville province à Kinshasa et bientôt et kokoma palpable dans le territoire national Mobimba. Selon mon ambassadeur ya RAM trouvé sur place, service ya Wi-Fi gratuit ya RAM et ils allaient rendu possible grâce au ministère ya poste télécommunication et nouvelles technologies de l'information et de la communication PTNTIC Mukuse oye kambamaka na ministre Warrior Augustin Kibasa Naliba autorité à régulation et poste de télécommunication du Congo RTPC na Mukuse oyo ezali chapeauté na Christian Katembe. Lobby les alaki lisolo kasi lelo ekomi réalité pour na ba étudiant ya Institut national de bâtiments et de travaux publics INBTP na Mukuse oyo ba sepelaki makasi pe ba pesa ki longonya na ministère ya PTNTIC pe service ya RAM kasi souci etikali kaka moko komo na service ya RAM Wi-Fi gratuit et comme partout dans le territoire national Mobimba. Ndenge ya moko ministre ya PTNTIC azali ko beta loboko na mesa pe azali ko souhaiter yango. Eza esengo makasi surtout pour na ba jeune na biso parce qu'il faudrait savoir que ba jeune na biso nde baza ba principal na nous bénéficiaires ya connexion à internet et les lots to lancé na INBTP. Beaucoup constaté que c'est quand même un grand travail. En principe, Missal il fallait ça dans 2 mois, mais nous avons réalisé cela en 1 mois. Et bah si TBLP est en cours, objectif Nabiso est surtout qu'on numérise République Mobimba, qu'on peut ça alléger quotidien bas congolais, qu'on peut ça bas congolais possibilité les lots, il y a cause na facilité à communiquer, na facilité il y a cause ça la recherche, mais au-delà de ça cause appel numérisation il y a institution aux Zolanda Kalate awa institution Nabiso cause la numériser et là c'est un grand travail et tout ça c'est grâce il y a RAM et la population Nabiso baso soutenir biso. Connexion Wi-Fi yango ezali internet ya haut débit et kosunga ba étudiant makasi na musana bango ba TP ba travaux pona ba yekola kitoko batanga ba livre pe lobi bakoma bato malonga nanya lobaki ke RAM ezali escroquerie tala lelo oyo aya koloba lisusu po RAM ezosala mosala Unikine c'est comment la connexion gratuite de Tinapoto il peine kutu kolobate attaque au place Kitambo magasin okokuta batebele batondi ko c'est la connexion gratuite à RAM lelo oyo ezokoma palpable na ville province Kinshasa Mobimba pelobi ekozane na kati ya République démocratique du Congo qui dit mieux RAM de makambo ezali na but ya ko numériser République démocratique du Congo Mobimba ko alléger quotidien ya congolais pe conseil que jeunesse congolaise lobby et la nouvelle technologie pe comme bateau na kati ya mokili Mobimba et c'est to rappeler que ba site et belé ezali déjà ciblé pour na kotia Wi-Fi gratuit ya RAM o ezali ko sala nde makambo na ville province ya Kinshasa pe lobby e ko sala ya mingi na kati ya RDC Kinshasa et l'équipe partout. Mosungi ya bakongolais Beltesco atieli bino na marché poto blevita pona mikolo pe bana zwa ide na sport oyo kasi kobosa na tse kosumbela pe bana po esunga bango bazala en bonne santé. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita
Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine. Sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya mode. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News aux premières chaînes d'actualité en continu Kasina Lingala. Awa to proposer bino ba extrait ya ba émission na biso ezali déjà en ligne na KNB News chaîne na biso YouTube ko bosa nte ko s'abonner bolanda. On ndimaka pena ke bino moni ngama na ndimaka na ngana bite na tana ko kuba na ngana. Yamuna imbaka lisofote na imbela lisofote na imbela uyu yo lisofote na imbela uyu kenga malo feka nguya wo kenga malo feka nguya na damola zanga dimao endeti titape libodo baluka lianza basuka mabengu ya endeti titape libodo osimbi yanja osimbi bilima endeti titape lianela ilanga lianza bakota kate lianza sanga o ye ebilo mo butona moneke po mukina na jwango ile kula elle va me dépasser. OK. Pourtant na jouera na elle ko le mona sala donc parce que ngai lianza ona zwa na nigishaka ngo. Ko ka fatiki ba kilote na ye ba posan lion ba posan koi pardon atiki ba posan ko ba mbembe ba kilote ba chapeau na ye kilote na ye na bunini papa na matema ga sage ara ngokini parce que la lama papa na ba habiter na ngazate et comme ça sali. Putain, le salama est en main à col déjà comme parti, ce n'est pas. Parce que la meilleure yo pas tirer la zana au ban on a mis l'eau. Qui me connaît d'abord on a je me connais là ça non. Pas mais ça il t'a liboé. Ba posa ba nyama ninga ko. C'est ngana ro pesa ngango. A pesa ngango na simi ko ko ba na taliboé. Natali ba biloko ne wana natali bona ji iba pona nani kana ko wana la kolata bazila tina kuna shamba na ngubila manati kiloto na mukio mona kana na ati chapeau wana jusqu'à la maman kama ngini kuna chini koloka papa tani no papati papa bingo papati ya mona ya magana ndima kuti menasa nini ilianza sanga ye nyama ikila basimba kate bilanga mokonzi bakota kate ilianza sanga ye ilianza mwana ya mama ye alors kalianza basimakata donc la tiambo na bina ngumu on comprend il y a ce qu'on a chez wana na katia ya théâtre donc le PC makam voilà. Comportement ya bidefa ya ba fille ya Kinshasa intéressé biso yo moto mesana ko defa ba perruque bilamba to pe ba t-shirt comportement wana ezalaka mabeto malamu conséquence na yango na vie ya moto eza nini bolanda réaction population esalaki na micro ya Peggy Ilunga. Phénomène ya kodefanaka bilamba ekoma habitude pe vie quotidienne ya jeunesse kinoise likolo ya matu vu ba jeune ebele ba se kontataka lisusu te na bamoyen na bango na ba quartier na ba école na ba université et même parfois na ba église jeune kinoise alingaka toujours ko se faire voir. Bou jeunesse ya Kinshasa ezali beaucoup plus n'apparaître que être surtout na ba milliers ya ba filles comment la jeune fille alingaka kaka bilamba ya cher ba téléphone ya cher ba kabelo ba sapatu alors que asalaka na ye côté commerce te affaire te kasi alingi kaka makambo minene azali pe na famille te koki kosunga ye azo yango
na boye micro et magazine na bino ekitaki sur terrain pona koyeba soki phénomène ya kodefana ka bilamba ezali malamu to mabe. Eza malamu te kolata na bilamba parce que okozo lamba mutolati azem suna milimo ne ya mabe yo latango olati milimo ne wana eza malamu te. Bilamba eza moins cher, il y a 500 zali, il y a 1000 francs zali na tombola partout. Kolata na bilamba c'est pas bien. Et puis basio balata na bilamba eza basio bazala complexé. Au moins le que pas moningo lulu oyebinde modèle azuela ki ngote ale yo zui olati. Donc de ma part ponanga eza malamu te. Osombe lamba te za munene ba odimne ezwa taille na. Pour le comportement au défi wana bilamba wana bilamba eza nango moins cher. Mutu mutaza makambu na ye nde totambola boye tadam na tadam mutu toyebi on tomona na bilongi. Mais mitema toyebi yango te. Opesa mutu elamba na bolingo nyonso opesie mais yake na ngwe mso a travailler yango lobi comme makam peut-être pas okende na makam ne ba malade comme na ngwe belé tonga otoka wana déjà ya toki yo po ozwango so latango suka bongo donc pour nga comportement na et un comportement moi ya bien ti mokili déjà ebeba et moko okoki ne peut défier lamba camarade na yo aza esprit mabe aosalope mabe chance pour comment on pamba ajata moi perruque na yo ajata moi chaussette na ou bien moi sapato ba ke le pe malade on comprendre en côté alors conseil on a zo pesa na ba fille ba mekate ko defa elamba moninga ezala mabe po yo so oza mama oza déjà mama libala ko je lamba ya mutu mususu ozwa mutoki ya muningo ya na motiango na ndaku te ezala ba conséquences moi si musu akenda ko sala kindumba elamba eza ndeti bomo ya mutu eza vie ya mutu yo kende ko je lamba ya mutu lata na nzoto oke oza libabe wana oye nango na ndaku nyo ube so ozo elamba ya batu bake ko kato yango bebe bundi kuna sikoyo olobani eza mabe moi si elamba basi bakisela biso déjà talo elamba koma ya 1000 francs ya 2000 ya 3000 ya 4000 ezali mutu alala rasu nzala tolala nzala kolia menzala bilamba ezali suna kishasa te ba mama basala bongo batika eza comportement ya ko encourager te eza mabe eza ba voler belé oto ko lobela comportement wana du côté premièrement santé ezala no mabe ya attaquer lamba mitoki na ye makamune belé ne ala telaki yango yebité place akenagi yo yebité osuka ko lati lamba ndengwa na libabe na ye na botutu na nyonso yo lati osuba malédiction ko pesa suba pasteur ba charge. Deuxièmement du côté spirituel ko pesa muninge lamba yo kanisi akeko lata OK ye akeko utiliser ba chance na yo na ndenge na ye mususu donc a memi yango akomosa makamune na ndenge na ye yo kusuka olati libabe komokanga batata mwasi banoko bapapa leki bandoki o balokanga mais OK yo moko kolata na bilamba donc du côté vie santé oko sala ngote du côté spirituel pe faut être toujours prudent de carrière ya biloko wana o bate neni ne komelo lobi. Contentez-vous de ce que vous avez et loba le poto jeune fille jeune garçon qui noir yeba kozala yo donc c'est pela na ozali na yango pe travailler dur pour la ba rêve pe ambition na yo kodefaka bilamba to pe biloko mosusu ezali conseiller ata mokiete sur le plan sanitaire okoki kozoba maladie ya ndenge na ndenge vu motoki yo bozo partager sur le plan spirituel okoki pe kokabola babututu ya baninga kaka na kodefaka po tomonaka bilongi kasi mitema te et sur le plan social okoki koparaître oyo ozali na yango te et kosala que mukolo bako découvrir oyo ozali réellement batu bako considérer oyo lisusu te donc zala yo ba jeune fille kinoise yeba ke bilamba esi ekita na yango kota ata friperie bien faire likolo kaka ekosala yo ba bien donc tika bidefa otolobaki te un bon attendeur Saline Kinshasa eleki partout. Awande tosilisi édition na biso ya KNB News ya mokona lelo mardi 22 juin 2021 nazalaki na sengo makasi koyeba ke bozalaki ebele kolanda biso attentivement pour nous s'informer. Merci na bino mingi pour la confiance bozali ko continuer ko pesa biso kasi na kosilisi édition te tika na pesa merci na équipe technique et rédactionnelle o esalaki mosala kitoko na sima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie et simama ki na Timothée Kaembe
réalisation ya Nathan Siata, toujours na coordination ya Yemoko le grand ya communication Jimou Kenti Manga. Ngana bino tukuta mukolo ezali koya na souci moko. Au servir au bino toujours d'une manière très très professionnelle. Ndenge bolinga. Réalité ya bana